solo la capien Jésus. Au solo la capien Jésus. Au solo la capien Jésus. Uzali oyo ngana luka kala na kokila. Coucou, boye madame na kati ya chaîne na bino oyo ezali Concept Touch TV. Ezali bongo ya bino afi milando ebengaka toujours mama lisolo na yesu liboso na bino poto kaba lisolo tozali sosi ya motu ya na moko alelo. Me yango na banda lisolo na ngane ko senga na merci na bandeko nyonso o bazali ko s'abonner libokema na sengima vraiment merci ya ebele bolemba te bo continuer ko s'abonner. Tozana besoin na bino poto lisolo ekoba. Tozana besoin na bino to panza poka nde balobaka boya ebele na kati ya chaîne na bino na sesu merci na ba bazali ko j'aimer tango nyonso likambo ya ko j'aimer ni bobosa na kate bo j'aimer la kanga nebele bo j'aimer bolemba ko j'aimer te na ngoma bonso moko be nga ma lisolo ta ka misaplangi 20 000 ko j'aimer na lingi penza bongo merci ebele pena tinsu merci su na ba o nyonso banda ki show na biso zali ki oya elike na biso merci ba ndeko bazali ko benga po batia sus un plus ba basuko sunga na bana ya Congo babito lembate moninga apesa ki histoire na ye yo po vai na ndako to musuza na mwa quelque chose be ngalo bena ide koko moko be ngana ko sala loko moko boya ebele to sungana babi bon moko ndango vrai bolingo nde yango na sende ya merci d'avance ba bazana likanisi ya ko ya po batia sus un plus na kati elike na biso merci d'avance. Kane alobaki to s'abonner ebele liboke ma bolemba te po mi ba obenga ngao to lingi live ngati na baki live na osana nga merci kote na ina mona penza boko mapenza ebele pona sa live nanga boko ma tellement ebele ngam na moni ke komi kaka bolimbisa ko si pape nanga ndeto osala live na biso ya so bande ko poso suna umela te na so mama liso na biso. Pour comprendre parce que na tanga verset moko biblique pour te baso ko partager l'histoire de biso na moko alelo pour l'isolo penesi si penato lembi on matoi bolimbisa boko misenga ma bilobela mo niveau na nga ezozika bongo siko pona bo s'abonner libokema ezanga binoni boye ebele liso esenga bo so na bato ebele bozo ka ba liso na bato ebele sala kitoko kaka yo moko bien te ba o si ba s'abonner kitoko mingi. Na otanga na verset biblique na Ephésiens 5 à partir na 22. Et Bible basi boto saka mibali na bino ndenge boto saka nkolo. Yango zali mama liso na Ephésiens 5 à partir na 22. Yango zali mama liso na ngato kabalo bandeko na nga. Verset o ememeli basi makambo na vie. Verset on atangi siko. O babe na français femme soyez soumise on a te on la lingala siko et memeli biso mama na likambo yo na yepa na bilo ba mama ba yaya ba leki bandeko yango soumission la kisini nyo femme soyez soumise la kisini no juste po ngai mo pena na zo e balanga te ou bien zala kilikanisi moko memekinisi on e baby na nzela na yebi te. Yango na to partager na bino to fongo la penda lisolo susu ya munene femme soyez soumise. Pe le mabali kufi parce que moi ça la soumis. Yazo soumis sur na mobali na été. Soumise ya nini? Ou bien ali femme soyez soumise ma bongo na sur moi si zala boy ya mobali. C'est ça la soumission. Ya mama lisolo ya yesu na lisolo na moko alelo. To ba su ko beta lisolo oyo. Pour mi bana ba ko mi kana la raison mo ka moi si na soumettre ngate. Eza kutu ba paembe basambela kate batizaka même mwana o mwana mba kelene na ngana meni masanga na lango na yeso ba ina des mate suli mosa tuni osa o sumite ba li femme soit soumise yo lango masanga na yo o ena ndako na poser question et comme na za sumi ya mwana des femme soit soumise o mwana msunde ko mo si tala mama na zemi 9 mois ya zemi ndeko mobali ndenga moko abimiki na ya zo aye na nimso ba 22h 21 ba camarade na ye na ndako yo moso za na zema na mso pola ki pongi ya bola musayo o mama sa biso fufu na ye na ba camarade na nga to yo mo fa comprendre moninga ndeko papa na za ko lemba na ze munene na sa susu fufu mabe o za soumise te baba ki femme soyez soumise tina fufu o za ka soumise
yango na yepa to so lisolo oyo po ba papa na oyela bino oya na se ba mama na oyela bino po ya bino pezali po bino mutu bo tila mama ba koma mundele ba okoma yango na bito zona ba mama liboso po ba mama ne basimba kanda ko ba mama ne ba bomba nyonso yango na yepa no ba mama to so lisolo nana soko si moi téléphone à papa moni moi message moko boyo otuni question o asumite yango ne femme so soumise to so na wa muki to parana lisolo ba ndeko na nga botika nga moko te to solo la penza ko ba ki mama lisoye po to solo la to kota na muzindo to mona basi musu bazo lela abi ngai ko ba belle famille na nga moyen te ndako za ndako na nga mobali na nga balanga na sara nyonso to na mobali na nga mais sora ba belle famille ba ye na ndako na nga ne bisa bango esika ko simba te il faut ba simba partout ba kota partout ba sa o ba mo balingi soki na fongoli mongo na asumite o ba bi femme soit soumise yango ce que soumission e komiti na ba deke mibali e komiti na ba noka ya mobali na zo e bate po ba na biba na taba bike na mibali na bino ça veut dire que bazo bela basi nyonso boza la sumi na mibali na bino na moni ska bite o boza na ba tontona ba oncle basi ya mibali na bino tata moi c'est mibali na respect oui pour appeler ça respect mais soumission moi ce que na ko pate comme ya batu nyonso comme so yosko moi so ba bali yo ka bala soumission na batu nyonso eza nini bande koranga au moins le mobali lo abomi libala na ye raison ya ko pesa moi soana asumite te suna bisa sala basala ko ete yong mate funa ba na masta Congo ndeko tamu sura ki moi c'est un peu trop ko pa que moi c'est un peu parce que soumission yo senga na moi c'est eza nini po oyo sali po le moi sona ai ba ko soumettre pa ina ote eza nini to sunga na lisolo oyo to bete lisolo ona muzindo po ande ko ngai mabala mingi zo ningana likola likambo oyo nazo ko sabino te bandeko po bandeko bi ba komeli nga ba na posa ba soumission za lini po soumission e baby bino mutu baby tina soumission boko mela biso au moins moi ça ke musa sali toute la journée mais mon balo ça kino na ndako ni kolamba encore na mboka ba poto oyo et c'est nga kena musuke bo sungana parce que bozela musunga ko sa yo po ko sa to sungana soki yo lobika te ngasa mobali na ndako na ko sa le côté yo foza la soumis pose ali mwasi ya na tuna ki soumission ibonga na boy mwasi za la boy be ya ndenge ni mama li solo ayi to partager babito funga pele na muzindo po mama mingi basa ko lela ba mama mingi ba batiki bango pona eloko musuto ko tali ke bi na sala kana nyonso na sala présente na kaka ndako danga tamu na ruta musala usa asusu musala mais ko kaka te soumission ngwe la kisini soumission ngwe na biso wapi oyo nzamba asenga na biso na bible yango to fela biso ngata ndanga ba na biso eza vraiment yango na epa na bino to kabola lisolo yango na epa na bino to fongola lisolo na basala nzambe pe no msozo na biso na kata concept HTV na lingi pe bino pe bota pe ba commentaire na bino boso la pe na biso ezala ka te boyoki boleki te ba pasteur pe na sena basala nzambe boso ni sa biso loko na nzela polo to mona ke basi bele ba osufuna ndo mabala musumo bala sala mwasi mabe mais so ke na kati église ba oso na kati soumission mama kanaka motema mama zalaka abwe yango bi besenga na biso soumission ki mwasi kanaka motema mobala so sa osala pona o ya lingi na moyi na yo na edite ta musupeza bongo yango boya ebele bo s'abonner li bokema ponga ba ngaf na samba na mese YouTube na yebi ke bozali wana bo s'abonner to solola bana Scandinavie boya ebele bana France compte nous boza kola muka bo s'abonner balobi Congo balobi Afrique du Sud boya ebele to sola li solo oyo UK ya bina mwa li solo to fongola to solola to pesa na ba concert tozo mwa ne vie ezokeda mukwa lelo soumission ebobi mabala soumission ekomisi basi empoli soumission ekomisi mibali baba sula mibali babebi si basi lelo ba baza baba kwa so ko soumettre devant bango te yango na ina lisolo ponga lobaki toko bakosala malamu ube totika kosala bolamu ezaka na kati wana nga na ye
poto bongisa nga na ye poto mzongisa makambo na nzela to sunga na bandeko na nga poko sunga na biso ezaka po na biso te ezali po na bana na biso abasia biso muto boti na kati ya bapoto oyo tokoli na kati ya bapoto oyo yango na ye pa na bino bandeko babi oyo aza na kati esika ane muto akomprendre likambo na oloba na kobeta ya bino lisolo moko ezali na ndeko mwasi na ebe kokufela mama tanga akufeli mama na ye ndeka ezalaka biso bandeko bakamara toyaka tolelisi ndeko tobondo ya ndeko andeko tika kolela ko andeko na ebesalaka pasi ko andeko na epene makambo yoleka pe andeko na okomprendre yo ndeko azobamba na mabele aza kolela kuna be baninga batiki muninga na bango te ezala kwa Josephine akufeli mama Josephine aza kolela Yama mwene nena kufela mama te akufela papa te Josephine ndakufeli mama Josephine aza kolela yama mwene asani aza kubonela Josephine Kwa bike lelo ya yolobi ya mbabi mukiliza aturu na tour na ndenga mabete bolimbisa ekwe ya kate ekwe lipe ya mambweni Josephine asani ate pepe epa ya mambweni azo bonde ya pe ya mambweni tika kolela ko na bikeza apasi ya mambweni bisi Josephine nzoka ndezalaka pasi boye kokufela mama na ye bakite Josephine akama bi mengata na kufela ki mama ya mambu na zeko yabisala ki ayeba ipasi wana bondi ni suya zokama pasi na sala ka boye kaka pona mukina meme mukina sona ngapona obaka ke yo muto baza oza na kati esika oyo bili kambo esalema o babiba obengo ko ozali soumisité yo ndeko yeba vérité likambo wana ta musu ali banda akoyeba iloko yo subi na kati ndako na hote yango na senga bandeko nyonso ba femme nyonso o baza bala soi-disant boza ba soumisité bo ya ko teba commentaire na kati nina ngo abengela yo oza soumisité pona wala mama desu o tsheki ma he muke mungeleki wa soumisité ta musu papa senga wata ma couper la ti couper to soumisité yango le nina yeba o bino boza na kati masolo na boya to sunga na ilongo to pesa na ba conseil ilongo toyepo na kosangisa toyepo na kosolola toyepo na kosangisa yango na yeke pai na bino mama masolo to beta masolo na mokwali na bana oke mulaite pour la rose la réponse na bino po to esango munene mais ba prochaine vidéo eza ko ya ebele kana ba namba ki masolo eza ebele ya kobeta kana la promettre nous toujours basi apoto bayebaka basi apoto bayebi kolamba te basi apoto bayebi kosima babala te su basi apoto côté soumission eloko ezate yango bino basi apoto boya ponga na ozwa mi basi apoto ponga mona mwasi apoto nga na koli na poto na boti na poto na bayi na poto yango basi apoto boya ebele penza surtout bino babo ba soi disant bosa ba impoli bosa ba commentaire na bino nini yango ba benge bino impoli nini ba benge mi bosa ko sa soumission eza nini na logiste eza nini poto sunga ta muspende de pesa ya solo wa bi mining na pamba te ta musposa no pe femme ozo pe soumisité ekuta pe ya solo to ya kopesa na concept ozonga na nzela ya bino chaîne yango concept TV na baki na na koleka ba mususu te na yeka rapona tia mo konya mukie ponga linga mingi safu elembisa mo ba safu na biso yango na kopesa merci ba o nyuso ba na biso ba maman na biso na kati ya Manchester babi la grande de Manchester ya bino ngo wana bo s'abonner ba maman po mwana bino aye bo s'abonner na ba Wiz Women of the Manchester ya bino yango wana boya ebele boya na sima mwana bino po ba mama musuna za koloba esenga bino ba mama ndi opesa ba conseil bona bezo ba conseil ba mama pourtant on va boy eza pamba te pour ntana na beti solo o ya femme soit soumise à ce que bande comme si bazali kolela ba yeba ba soumission ezali nini yango na epa na bino Karim na kati Afrique du Sud moi si ya Oseya mama ya happiness oza soumise oza soumission na mbali na yo oyebi kolenga na mobali ba bebi ko va na ndako pona simba bokilo na note nga bana mwasi biso na kati yako oza yango yayo ngwana yaya babizu ebele tika ete biso toyeba kozala ntango nyonso kosala bolamu mama Mireille
Diansuka na kati ya Belgique mama lisolo yango to baki to ndo solo la to pesa na ba concert wa musa oyo posa la kanzambe ya pota lisolo oyo tia ba commentaire na yo to e ba ko so to e ba ko sungana o babi ki basi ne soki basi ba telemi mboka pesa la malamu so be basi ba tomboki ha ya grave ma bulisi nyonga yoza mama mokambi soumission la kisinini yaka kopesa conseil na kata concept touch TV ma Philomène ozape mosala nzabe yaka na kaya concept touch TV pardon mona ngolo bana mbango bolo bisange beleti yango bo s'abonner ebele na posa na bino prochaine vidéo na biso zali lisusu biso ba mama na bana na biso basi to kende wapi wana na loba mingi te walinga landa asabone kaka flash ezalta muso sa bino flash bo s'abonner wapi o azana liso na ye alinga partager limona biso téléphone eza wana o pa ebinga na privé na limona nga privé akobenga toko solola tozana pona bino na lingi bino ebele tika ete nzambo apesa ki biso pema na mokwalelo ay basu ko batela biso to basu ko putana na prochaine ezali émission na biso wana botika na kimia na Yesu ba bizu ebele ciao bye ena bosana te balobita munyonso il faut ko partager na sima caméra na tanga kombo kino mo boyebiti ekomi na obwaka emingi bazwe bande okota na boko bela tika wana ezali molonga nanga Audace Milando mutana sima caméra babiso mona ba image ya kitoko boy ezayi po yeka mosala maboko wana tukomi na prochaine émission na biso ba bizu ebele bye bye. Audace Milando alobi akotika simate akojonga simate. Audace Milando alobi yepe moto abata koti tala mona Swede ya sola alobi boye. Ya bino chaîne na bino yangoyo. Concept Touch TV. Chaîne yekusala makamba malonga. Chaîne yeli bino makambo ya sika. Oyena abo eyena makambo ya innovation. Olingo s'abonner, olingo yoka 1973. Mobutu nenga salaka discours na ye na oni entre frère et un ami. Olingo yeba ndenge nini Ramba Kenanga Poto le 24 avril 1973. Yolingo yeba ndenge nini le 4 mars 59 journée à martyr d'indépendance. Olingo yeba ndenge nini Mbidabera salaka album na ya Mayavari. Yolingo yeba ndenge nini mort ya Cardinal Maru ya kana 90. Olingo yeba kengo wa 94 côté Béa. S'abonner et si konga historien na yadi yope zalawana. Poko se retrouver. Abonnez-vous très massivement à la chaîne Nabino, chaîne Makambo, chaîne Yene Écran Miroir, Yene Magazine Sika, Gag, théâtre, cinéma, Makambo Toubé, émission, socio-culturelle, actualité sur l'actualité. Ne zappez pas. S'abonner très rapidement, très facilement. Et ça, la bien ce qui va pour yo. Lelo, Toponi, Concept Touch TV. La chaîne YouTube du moment, la chaîne des événements, donc la chaîne événementielle, c'est Concept Touch TV. Alors, pour voir événements politico-social, Yambo Cannabiso, culturel Yambo Cannabiso, vous s'abonner très massivement à Concept Touch TV. Concept Touch TV et Ultimo Sika et Ye Bambani Bi. Biso tout au côté. Bokoto et belé pour bon na biso ba oyo. Concept Touch TV to ponio. Concept Touch TV. Concept Touch TV barobi bobanga na bino nkombo te po alika kan nkombo ndenge batiaka na ba TV nyoso me ye na ndenge na ye veri bo s'abonner massivement barobi Europe tombé Angola tombé na Concept Touch TV. Abonnez-vous massivement ba histoire ya bien, émission ya bien, bagage ya bien na Concept Touch TV. Balobi na Suède veut dire ba suédois, bon comprendre, boss alobe moko. Audace Milando. Audace Milando. Yonde boss. Babito chama boko. Pesi makambo ju makambo. Audace Milando. Yonde makambo. Kingama lo feka onga o. Kingama lo feka onga lianja na tambula sankadima wembe didita beli bodo. Concept Touch TV. Na sera pona na kanda te. Concept Touch
TV okojwanga moko awa lianza lisofote bosonja bolingo la misama pana lende nyamazamba sila ka somote mimi ngolo bezate awa na concept Touch TV ba tête kitoko ba mission kitoko ba film kitoko na ba télé réalité pe kitoko ba gag pe kitoko ate ngali sofote na pesi yote bo s'abonner massivement oyoki bateya oyoki bagag oseki otali histoire opanzimino c'est bango bité mwana bale yote fona simba le sekenya na simili tondobo na baki bango mompombo lizemba na likinya to s'abonner massivement vedi vraiment balobi ne zappez pas totikalaka wana to vandelaka nanu wana na concept Touch TV yango nde maka